bandeko mbote mingi bino mutomesana ulandanga nzambe apambola bino toza komituna eske Tshilombo est-il hospitalisé na Bruxelles ou pas, parce que depuis le 6 avril il semblerait que M. Tshilombo azomona na suste nzela Tshilombo amema alandaki nzela Tshilombo akotisaki motu eza nzela moko ya mabe. Na vie faut éviter précipitation. Kolanda mokili mbangu te sino te mbangu kolanda yo. Si réellement aza hospitalisé na Bruxelles, yami balé soka biki yami sato ila malamu te. Na banzi na salaka video moko kamwa kala mena koluka yango mikolo ya video na lobaki nani entre Tshilombo na Maman Marthe na poison. Est-ce que c'est Maman Marthe ou bien c'est poison? Rwandais va pesa confiance te. Peut-être yebi Rwandais te, mais Rwandais va pesa confiance te. Rwandais azande konayote. Rwandais azamutu mususu, c'est un ennemi. Mais ndeko soko zolanda vie mbangu faut kebaka parce que biso landa vie malembe. Nazui na le nazui te na fandi. Mais si vous avez un millionnaire, car vous avez un millionnaire, ndeko, ils ont un biloko yoko futa avant comme un millionnaire. Toza na photo moko awa ezola kisa Maman Marthe na bandeko na ye na butu ya lelo bazo kita na Bruxelles. Il semblerait que bayoki sama ya madame te. Voilà. Bangwana. Na photo oyo balobi na biso bake na Bruxelles kotala M. Félix Tshilombo peut-être aza hospitalisé. Alors biso basali na nzambe soki mutu aza hospitalisé soki mutu malade tobondelaka mpo na ye quel que soit mabe na ye biso tobondelaka mpo na ye mpo tolingaka te mutu akufa mais nzambe atalisa ye ndenge aza kose comporter. En tout cas Tshilombo jour akotika biso na pouvoir, c'est-à-dire que pouvoir na mandé sili akotika mauvais souvenir côté tribalisme. Akotika eloko moko mabe côté tribalisme. Mais malgré tribalisme yango ba kasayen plus précisément baluba baza ko souffrir na ninga osakana te. Makambo o ezoleka bandeko eza makambo ya malamu te. Nazana image moko ya tata moko awawa tata wana azwaki rapportaki victoire na ye na l'élection. Mais aki na 4000 voix kuna ba changer yango bake ko tia mwana ya Kabundi Walesa. Injustice Katasi Kiala Kendi élu avec plus de 4000 voix à Lukunga et proclamé par invalidé par la cour pour les remplacer bizarrement par les fils de Walesa Kabundi Van ayant moins de 3000 voix qui ne l'est pas attaqué pour autant en contentieux. Voilà, bandeko. Tata Moyeyo. Oh là là. Tata Moyeyo. Azunaye. Mais, ba remplacer ye na mwana ya Kabundi Walesa Van. Alors, Kabundi aza kolonini, Kabundi Walesa faux pasteur aza muluba. Bozomona bandeko na ngai. Bozomona bandeko na ngai. Alors bato aboye
ce qui fin ya mandat ya Chilombo. Est-ce que bato aboye vraiment ba considérer mon isusu? Tant on a yebisa kabino ke muluba ya pasteur azalakate. Heureusement que siko bandi ko ndibangai ke muluba ya pasteur a muluba azalakate. Talame papa bazo benga ba pasteur mais ba ba koti na kati ya tricherie. Alors yo mutoza normal okono samla pa ya mukuna walesa ba Moïse miye aventurier ba kalambai tika bande kunanga baluba bango na bango na kindoki na bango ba no sambela ka bango na bango yo ko no sambela pa Moïse miye te pa ba bateau net ba walesa. C'est triste. Donc bateau yoko soki yo za muluba te baza tina na ote. Alors bateau abobo ko no pesa ba pouvoir. Donc c'est la justice en Zambie. Un jour au salama bateau ba rozonga sima. Un jour, justice en Zambie, salama, batu oyo nyonso yo baluba, bakozonga sima. Parce que comment batu bakoza na amour du procheté? Talambo kanenge zali. Zana la sabino même mutana kasai. Mutana kasai. Mais azolela. Oh là. Comment ça? Bokotala mutuna kasai. Ah la 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 la. Voilà. Botala. Malo apokema. Malo aidishi. Tangi la ibwala. Ana apachi baji mujipense komadi. Jikalu jenda pamulonda warai muntu nana menshi bya munda bimubanda toni mumutu. Jila kwa kamukoseka. Ulukwa meno o sungu la iba député o sungu la i gouverneur kai. Tangi ni jilu tatu bu. Deka titini gouverneur to. Anjo mwana luta abamba yani bakujila mwaji bayanda bakujila mwaji jikadu ja kupampala mukaja kusuye mumai mujinde mpana betu lutato kwatai no adivente bakaba jila ni mwene moto ngani ulo kwa mene dokosongwe chisekeje manina nuko kwa deputy to wewe mwangata anta no babije baba kofa conseil bende uzomona par manki ya ba place mutuka to velo ko tambola na Kasai bazo tambola na rai bota la souffrance ezali et pas na bango kuna bongo bato ande ngona bandeko d'après bino bako bokisa kisa ndengeni pas na bango ba uti ba poste nyonso combien de députés ba ministre ba nani ba Judith oyo ba luba tuti muluba tuti ba partout bango na bango et c'est depuis l'indépendance ba so toujours ba poste mais bandeko tala pa ba uta donc bat mobimba donc bazana muru ya mboka na bango te kutu bazo kima bazo ko construire na bandu na ba Congo pour ni bazo ko construire na ba Congo parce que ba biki kuna pondo eli tokolia. Ce sont des peuples paresseux, province improductive. Une seule province improductive na RDC et Kasai. Les Kasaïens. Des peuples paresseux, nomades. Tala. Alors, bandeko mona awa, docteur congolais. Pasi eleki. Nzala eleki. Abandiko lia même biloko ya maladi. Toza wapi bandeko. Toza wapi avec Chilombo. Total. Bandeko, bon moni docteur a teli nano alubi est-ce que mona tozo monate na liya les sous parce que docteur soko aller place wana te na ndako na donc ça ne va pas. Bandeko nanga to comme na niveau nini maladi baili kama biloko alia po kisi soko amelia ngosa kolia eko pesa estomac docteur misunaye na biloko wana. Docteur ayibi biloko ya muta maladi. Bandeko bota la niveau oyo
RDC Chilombo commission. Hein? Bouta le niveau. Donc bandeko naba na mike naba na mike bayebi ke gouvernement Chilombo eza gouvernement ba mijibi naba na mike bayebi ke oza mujibi siko valeur nous années. Donc pour 97% des Congolais souhaitent le départ imminent de Kabila de Chilombo. Donc Chilombo peut-être peuple congolais a besoin d'être mukete. Sauf Bakasaye. Na yebite province ni bazana besoin Chilombo. Ndenge Kinshasa sa salité. Eza ba recommandation à monde à ténèbres. Na monde à ténèbres ba sepelaka ndenge wana salité ezoko aider bango. Parce que mutu oyo aza normal akolinga ta vivre na salité ndenge wana. Batu bazo uta kini bazo ya baloba est-ce que vraiment pour la biso il y a un gouvernement qui travaille. Tango Chilombo ba nomaka ye. Na accord secret balbaka na ye avant au sala gouvernement après 100 jours. Na deuxième mandat accord wana il faut continuer à appliquer ngo. Pour ça le gouvernement il faut 100 jours. Na soni wana sikoyo abino na Judith la Belge avant. Batia Judith Belge avant azo sala ba consultation ezanga tatina parce que sorti à gouvernement biloko ya gouvernement ezaka pa Kabila bazelaka signé bongo epima ba consultation o Judith au sala weza lukuta ezaya lukuta makabose salamaso koki ba proclamer ngo eza de soni ya Chilombo a craqué aibini ya koloba na binoté. Le pouvoir est ailleurs. Le pouvoir est ailleurs. Kagame na Kabila mutu ba pesa ordre mukolo komima. Na Sénégal alika mikolo oyo 3-4 jours après gouvernement sebimi. Parce que un président oyo ayebi ke balingé na peuple. Tango azosala ba campagne électorale na ye asa bongisa déjà gouvernement na ye parce que ayebi ke na koleka. Ayebi ke na koleka. Kaka na RDC na Chilombo nde oleki na tricherie bibisa gouvernement et comme problème. Et comme problème. Ba parlementaire pe bafandi kimia. Ba parlementaire bazoye bate ke Chilombo na Judith ba violer constitution article 10. Judith azali belge. Muluba Tuti de nationalité belge. Judith akoko discuter ngote toza awa na poto to yibi bato bazaki na ye. Bato bazona bango nationalité ensemble. Baza awa. Ce qui ye Amerika koloba kaza belgité to kobimisa bato wana. Siko afandi azolo bate alekalo balabiso kaza belgité. Voilà, bandeko. Boyoka Valer ya mboka oya biso. Soki to seleka une semaine. Exportation ya ba minere na biso salamité. Monde entier e kota na kao ya kosakana te. Boyoka ngo pa etato ya mundele ndenga za ko expliquer bino.
Bolanda. Plus de 3000 milliards. Ça, c'est la dette de la France. Qui s'alourdit de jour en jour à mesure que l'Afrique commence peu à peu à couper le robinet. Le Mali, par exemple, le Burkina Faso, le Niger ont décidé de couper les robinets, purement et simplement. Et d'autres pays, comme le Sénégal, vont sans doute suivre. La Côte d'Ivoire, peut-être, on l'espère, enfin on l'espère pour leur indépendance et leur propre développement. C'est normal. Moi, je ne pense pas qu'à ma tronche. On me dit toujours, oui, mais Ludo, tu te réjouis du malheur des Français. Mais pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui pense aux autres plutôt qu'à ma tronche. Donc, je me dis que les pays africains commencent peu à peu à ouvrir les yeux et à fermer les robinets, ce qui est normal. Quand tu commences à voir que tu te fais piller en désordre, tu commences à te poser des questions et tu commences à agir. Imaginez un peu si les 14 pays africains décidaient de couper les ponts avec la France, de couper les robinets avec la France, ça ferait mal aux fesses pour l'économie, non seulement de la France, mais de l'Europe. Oh là là, eloko nini. Parce que je peux vous garantir que si demain, regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Si demain le Congo décidait de ne plus exporter ses matières premières pendant une semaine, ou même non, même pendant un jour, si demain le Congo et toute la RDC décidaient de couper le robinet, c'est-à-dire de ne plus exporter ses matières premières pendant un jour, toute l'économie mondiale à terre. Toute l'économie mondiale à terre. Toutes les entreprises, KO. Pour un seul jour. Alors, bandeko, na banzi, boyoki valeur, ya pays ou ya biso. Soki, tolobi bon, to saka une semaine, ba exporter ba richesse na biso te. KO, na monde entier. KO. Alors, soki yi azolo ba boye, batu oyo baza ko exporter ango, injustement, clandestinement, bazo zwa combien? Ba pays boni ya monde entier zako vivre, bazo benga bango ba riche, ba pays développé, grâce na ba richesse ya RDC. Alors, tato alobi so bakati kaka mokolo moko. So bakati une semaine, ba portable à 200 € que ça la société. So bakati une semaine ko, ba portable à 200 € que ça la société. Et comme akaka ba 1000 et quelques. Yango no so mona baza ko accélérer côté ya Sassou oyo ya pesi bango pour pesa bango accès ba le kambala mboko na ba Congo ba contourner RDC. Est le président na boko na bango il faut ba contourner ouest, c'est-à-dire ba Congo makambo sila. Alors pour ba contourner ngo très bien ba Congo baza ba zoba bon bimisela bango mwasi oyo Judith, c'est une Congolaise, c'est une Congolaise. Comme ça, ba kota na distraction ya Congolaise. Allez, Congo central, ezango kende. Il faut la zoba ya Congo, ya ne Congo, soko so comprendre te. Bazela ki ne mwanda tseme ya kufa. Parce que so ne mwanda tseme ya ki en vie. Oh, mwasi wana lingo ya koloba ande de la baito suki musika. Tuko kanisa longi ya Congo. Ne mwanda tsemi to kanisa yi. Donc bien on comprendre pourquoi Sassou Nguesso cédé ba hectare belé et kangama na ba Congo. On comprendre le côté. Comment ba to comprendre raté? Déjà Congo central est infiltré dans des mois sakanate. Si on va contourner encore ba esili. Mais bit na bango ezaka Congo central te eza Afrique centrale. Ouganda c'est quoi? Rwanda déjà
Burundi déjà, RDC kwei, sikoyo yangwana Congo Brazzaville, ezo kweya, et Kotatina Angola, et voilà. Et il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent rien. Il y a un Moudate qui malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Bon, c'est pelagate, ah, bah, nommé boye, mon Congo, il y a qu'on s'en pour la Congo central. Il y a qu'on s'en pour la Congo central. Oyo, azapuna dire Kaba, il y a Chilombo, azapuna pour la Congo central. Bah, ça n'a rien, bah, comme Bazoba. Bah, ça n'a rien, bah, comme Bazoba. Voilà, Bandeko. Depuis le 6, Nani Chilombo. Alingeti, c'est un mercenaire. C'est vrai que Soukabi, c'est un mercenaire. J'ai écrit ça ici. Alingeti, c'est un mercenaire qui est en train d'être instrumentalisé contre les adversaires politiques. L'apport réel d'Alingeti en termes de plus-value, de valeur ajoutée financière, dont le système financier de l'État, dont le système des finances publiques d'État est presque nul. C'est un véritable mercenaire de finances publiques qui se balade avec des éléments de la garde républicaine armés jusqu'aux dents avec des armes d'assaut. Et d'ailleurs, le fait que l'inspection générale de la République, l'inspection générale des finances est attachée à la présidence de la République, une présidence de la République, ma foi, qui souffre d'hypertrophie, une sorte de cancer organique et fonctionnel, où il y a l'agence de veille stratégique qui n'a jamais donné un seul rapport, dont la rationalité est inconnue, l'agence sur l'environnement, dont la valeur ajoutée est inconnue, et de telle sorte que la présidence laissée par Kabila, qui avait peut-être 300 ou 200 conseillers, a aujourd'hui plus de 1500 conseillers, et le budget est passé, je crois, des 200 ou 100 millions, 150 millions sous Kabila, à plus de 450 millions de dollars. C'est une institution prédatrice. Et donc, quand vous parlez du budget qui est passé de 3 milliards à une projection ridicule et fallacieuse de 16 milliards de dollars qui n'a jamais existé, aujourd'hui encore je suivis les fonctionnaires qui disent qu'ils ne seront pas payés, parce que semble-t-il, tout l'argent de l'État est englouti par la guerre. Encore un mensonge grossier, parce que M. Tshisekedi, avec ses généraux bling-bling, notamment les Biamunda ou les Chamunda ou les Bifou, je ne sais pas, de la présidence, avec les autres, ils boostifient l'argent de la République. Ils ont créé, je vais dire, un canal, un réseau parallèle au commandement militaire, où ils commandent les armes, ils commandent les munitions, ils donnent de l'argent, je vais dire, des rémunérations faramineuses aux mercenaires. La mafia militaire qui tourne autour du budget et de la consommation, de la dilapidation du budget de l'armée par Biamunda et l'autre là, c'est qui a des biceps là-bas, comment il s'appelle encore? Je sais pas. Non, pas Chibangu. Chico Chintambwe et toute cette bande-là. Et vous voyez comment les soldats n'ont même pas une civière au front. Leurs amis ont un colonel qui est criblé de balles, on doit les porter sur le dos. Et donc, quand vous mettez tout ça au passif, et la suite, Tozana Ndeko Moko auti que se suicider, policier auti que se suicider, parce que plusieurs mois il est impayé. Suite à un paiement, wana moi si akimi. Tu évite moi si ce quoi zina yemuta pusu, o soit tindiki à Zumbongo, mbala le bibo, naza sunani na usala telefona mi boma. Ami bomi, plusieurs mois impayé. La femme est en fuite. Moi, c'est à quoi que je suis. Tout à l'heure. Voilà. Donc, ce monsieur est resté plusieurs mois sans être payé. Moi, si moi, il y a zate, bana, moi, il y a des classes zate, alors, à Monique, Sony Wana a préféré Akufa. Voilà. Sony Wana
a préféré na ye akufa. Entre-temps, Judith Nachilombo, 1 milliard va déplacer en quelque part. Hein? 1 milliard. Balobio, soki Kabila, comme na Kinshasa, bakokangaye. Ndeko moko mulu balobi nanga, ah, wana za image akala. Soki Kabila, comme na Kinshasa, bakokangaye. Na bengi bata Kinshasa. Batindelinga sikoyo, Kabila na nchangu samedi oyoyo. Soko ibi nchangu te, cela veut dire, à partir de Kimbanseke, pardon, à partir d'Anjili, Tina C, Baroport, Ora Nyonso, ils en nchangu, peut-être ils habité, ils en nchangu. Alors, Bapeti, Batindelinga babité, Kabila tosala ye awa, lelo samedi na nchangu, total. Alors, bandeko, comment image? Image wana bazola kisabino nanchangu kota Pascal wana Kabila pendant que Chilombo se retrouve en Belgique hospitalisé, Kabila a quitté Nakini. Peuple passe l'équipe a préféré naye Kabila. Izama wabandeko. 18 ans, le bilan de Kabila est criminel. Mais le peuple a préféré yé que Chilombo. Donc, on va comparer tribalisme ya Chilombo, ya Baluba, na ya Kabila. Ma préféré na bango Kabila que Chilombo. Donc, mutu nyonso na RDC, so bache ba mbale wana. Babi pona ka mongo pona mutu mususte. Mutako pona, au préféré na Kabila que Chilombo. Na ba Congo, ba poste nyonso ba luwa ba Swahili, so moni mutu musu mungala. Kaka mkongo nde alingite. Ba tu e bongo yo sikoyo na ki tribalista ya ndengwana. Ozolo baka chizita za mkongo. Nani Chilombo a nommé et félicité ye. Adi, comment qu'on raisonne n'engwana? Comment vraiment qu'on raisonne n'engwana? Na kimbangiste, ba kimbangiste kuna. Chilombo zo boni ba ministre anoma bon. Ba kimbangiste, ministre boni anoma bon. Nani kakitu kidi mangala bayandi kifova. Ndunda buzengi. Kale buzengi oko fo mu mazulu. Kanda la Congo Uganda mu Afrique centrale. Babu kanda dio yantete, yandi kilikola matata Zambia mpungu, ndinga ikonga luveni, beno ngongo eno, manga bwana tibanza, vous devez être illuminé. C'est tout. Kuluozi, mtoto myaba Congo, kuluozi, kikongo tokelevo vanga. Babu ina kuluozi na tema fata momusuno mangala ba Congo bandi kifova. Qu'est-ce que vous croyez? On ne se moque pas de Dieu. Dans Zambia luveni à Congo, beno ni kanda na tema Afrique centrale, ba luveni ndinga, lujambuliyo ndinga zanzenza, ndinga mbamba, bien que na fofi. Qu'est-ce que vous croyez? Kilo tibanza beno. Bana ni kitu kili zingamba, bimantinu, maboyi, alors c'est normal que ba vengi lui algo kisasa, kameti kutulu kipako. Parce que zingamba zabakanda bakuntandu. Lwenda kulufu munzira ya kwangola. Mtoto myaba Kongo, kikongo twakelevo vanga. Uri ya kulufu, Kiswahili kakotele kuna. Kiswahili bayandi kivwa kulufu. Wenda kumatadi. Matadi kikongo kina. Makefa. Matadi. Mkongianta makefa, di tadi, veut dire les pierres.
Et en Israël, Makefa, ça veut aussi dire des pierres. Luenda kumatadi, kikongo tokele vovanga kumatadi. Boabolo akumatadi no, mangola beti vova, banani bakongo. Est-ce que ben nous qui zéili akapulona? Ben que nous zéili ou que tu ben ni banani, ben bakongo. Dialu zéili vo beno, kumwaino yala kele kalanga, si mo seba yuda, fila bado fila kwa akuku, kwa mangala melu yani ke vova. Hein? Lubisidi muvova kikongo, mais tout mama buku kondolo muluzola tanzamia mpungu mamonso no mankaka malenda vanga muntu mena mampamba tatanzambia mpungu mumazulu kikongo kaluvana betimona kinyau mbumba kinyau betimona kinyau fwana kane yengo kansina kinyau le nadia ngoto kumia zole za fufu kana kitu kwa ngogo ni bweti kuntala fingongo una bonjongo weti luta betumana kisiala la kifwana kane yengandu kansi na kisiala la lenda dia sake kumina zole za fufu kakana kitu kwa ngandu kuma dadi kutokele toto meba Kongo kutokele baba Kongo mangala mamini kota kuna inga mtoto myamanyanga maisangila bisi inga babi kwanga manyanga maisangila kikongo twakele vovanga kuna wenda ku inga kikongo keti vila chandinga baba nkiva kuna mangala ngwapo kutukamba kongo mu busoba bwandi parce que kezo kya busengi kilo akotele kina nsudi bena temu matuti luze boma c'est une région militaire boma ntoto mya bakongo kikongo takele vanga kuboma wenda kuboma chwa yakwa kikongo pasi mu watu mangala una yandikwa bana ni beti vanga pile yo kandele silu ya kandele ya Kongo. Est-ce que kandele ya sili ya Kongo ya sili ya silu? Evo kandele ya zingole, kandele ya zingamba, kandele ya bangwa wonga, kanda. Est-ce que kandele ya silu ya sili bene ba Kongo? Tabanzani pungulu veni ndinga ki Kongo, luni afu niyo ndinga zanze. Bana liwa kitu kimbula juvanga babu ndinga zanze. Niwa kitu kibangala, liwa kitu kibana. Mais va venir lui a le coup qui s'en sera toujours pas Congo parce que tu vas pas y pour le monde. Mwanda, je m'appelle Mwanda, mais Mwanda, mais ntoto mya ba Congo. Ki Congo to kele vanga ku Mwanda. Babu wenda kuna